Capage TV. Capage TV. Akotinga mokaka. Julie appela. Bifuna bolingo teza kilo. Jamais bako memisa yango na portere wo. Vraiment. Qui fait ta bolingo? Problème ils d'abord mutuna mutada jour à botamaka. Muna mutada ba ambition na ye, muna mutada na façon na ya voir les choses. Ouais. Donc na koki ko condamner bango tout comme pas. On condamner bango pour baza pressé. Mais tant que par rapport il y a ba ambition na bango, mutu so ayika po aya pembeni ya Cynthia Capage ba monaye après akena ça la pelo na ye. Moi ça représente Annie pour na. Moi ça dans la première position pour nanga parce que moi ça dans maman. Moi si ce qui existe quitté nanga na yate. Moi ça za symbole ya bolingo. Tant que mon agi tu te dis quoi? Vie carrière au sali pemé na ye, vie bo moto na ye, na ba encouragement nyonso pe sarabino et ba responsabilité azanango na nyonso ki jibe ki ye. Et le Belaroni. JB est à l'école. Non, surtout Balandara Bisso, vous allez calme. Vous allez calme. Papa chéri, vous ça la choix bien. Il y a qu'aux artistes le roi Papa chéri. Bah préparer tout préparer le roi bien ma casse. Vous allez mon collègue Bima. Até ou Meli, mais mon collègue Bima. Bon ça n'ata aux zalata il y a 10 ans. Mon collègue a une qualité. Au moins là il y a mon sotondi. Kotala mpeyo mona rouge à lèvres na cheki ezakaka na ba lovre nangai Élysée po ba fiti ba eba machembumba jali bolingo na yo mache yangonde permetaka banzoi bacha sikona miel mbumba yangonde natinga makayo ehei. Télévision, bienvenue chez nous. En tout cas, on est bel et bien dans Capage Télévision. Vous voyez bien le logo qui est derrière moi. Merci à la prise de vue. On a Grâce Matello. En tout cas, je sais qu'il va vraiment bien filmer Rio de Janeiro, de BCBG, Papa Chéri Balamouki. Ah, ça va. On s'appelle la bohème kasi et ça là vraiment bien. Bah voyageur qui bazongi orchestre ça bel et bien en forme. On a qui est balle de match. En tout cas bientôt. Tu as vu date bah date balongoli mais on longoli mais tu es na plateau ya monene o ya Capage Télévision pour le solo la ma solo ya BCBG to solo la ngopé na bien to moni Rio na tumboli kuna yo ki susu et zoninga na mutu et merci ba onyo so batala biso bosa partout bo sponsoriser biso bolinga biso habillé kasi boutique ngate kasi boutique bo contacter akolati sabino la sa ba mari akolati ba tu nyonso la en tout cas nyonso na ba neige kuna malili kasi za ma nyonso ba pile ba blo nyonso. Merci tous à Rio. Bienvenue dans Capage Télévision. Merci beaucoup la grande. Vraiment bonne santé. Oui, ça va. Ça va. Tout doucement. Maintien. Oui, ça va. Vraiment bon orchestre. Pour nous garana ya mamungara donc. Ah tikabo. Voilà. Et ce matin sur des moutons. Ah mais oui hein. Et ça le onde. Bon, on a monnaie normal pour tout matin déjà. C'est pas une diminuer embouteillage. Vraiment. Tu les des bonhommes moana. Ça va hein? Carré, tu les na bon. Comment on appelle Nabitabé. Oh, côté la pena carré. Oui, tu les déjà fungoli kuna. Oui, fungoli c'est quand moko. Donc en tout cas dégager ça li bien ma casse. En tout cas, ça peut que tu respecter ma bande pour chauffeur de ce temps en zone matin, à peine la cadence ya. C'est qu'on est problème nanga des problèmes nanga ezali, souci nanga pour ba consiper ba yoka. Vraiment. Donc le quoi taxi ou bien taxi bus. Et matina so de moto ko sala nini. Parce que ils ont des cas, ils ont télémaka. Oh, bah comment qui s'appelle Batnare Nicolo? Non, bon, qui s'en est c'est comme Mususu, n'a connaît pas pembeni wana. Alors, papa qui s'en a, parce que le roi a une sorte de mouton. Au leki n'a pas connaît. Ok. Vaut mieux
pour qu'on libérer nzela taxi bus ils ont na mipanzi boye kita ezara na si mais normalement ils appellent bon fond de ba enseigner bon ba code de la route voilà il faut pas bander la code de la route qui cherche toi appeler musika makasi quand tu es dans village il y a président de la République il y a président Théodore ou bien Ngema mais village nae Mongo Moïne et batoyon le roi Paris tika boy je te dis village kitoko hein donc capitale côté le makututé capitale na biso côté maintenant village et Mongo Moïne vraiment bato bayebi OK donc toi musika makasi faut conscience à la peau de ton amboka bien vraiment on le veut vraiment bien faut conscience à la peau de ton amboka bien on a patriote Rio de Janeiro le moto pena kembi na musique et puis ayebi marambo ya pangi pis pangi ndenge koma muluba pis muluba et tout baloba nyonso lelo bakomi ko se plaindre na côté non parce que musicien azana tribité azana écoloté mais oza quand même mwana mboka na zonsi on na ki mwana mboka et là on y va na osala ke batu oyo ya tribu na bino na calendrier na msu diamé bande ko circuler bazana unité moko boya makasi po baluba bazali okola ba to ba indien na ba libanais soki moko aye abendi singa matembe soki moko azana force il faut appeler sa force na bat misusu pourquoi unité on est katana ko ye batina be wanande okotinga na côté o ngana yebi vraiment terrain on a évité et je crois que cause la moi ba biso ba congolais tout dans la jalousie. OK. Jalousie au meki au bendi mutu mais au candidat on soit suka wana akei. OK. Tant azo kende tant comme kusala makambo oyo ko satana ina ngote jalousie koti. Je crois peut-être que cause na sens wana peut-être. Voilà. OK. Merci Margot qui me questionne mais ngana lobi vraiment que unité wana ezaki diamé et moko bokati on 4 personnes pour Congo qui liboso et zonga et ça la biso vraiment bien. On a notre artiste Totimola Libulu Tomana. On s'est bien, bravo. Bravo. Vocal wana ezaki yo monde mutu s'inspirer nango to ezaka ba parole nde ba yela ba no wana ezaki nga moko ezaki déjà wana inspiration ezaki na tout frais na inspiration pour ma frais donc ezaki nga moko BCBG le album et vous mêlez hein vous vivre ndenge nini au fait BCBG ezali orchestre moko eza na public moko select. OK. Donc un artiste faut dans un carnet d'adresse. Donc c'est ce qui fait que bande mon abiso ba rotika biso na carte sangate. Ouais. Tozarara bien na bango, bien na ba Gaston Tienda, bien na ba Gijou Maela, bien na ba Dada Kanda, ya moni tozarara bonne diri obeti DG Bandali Nzaka Tina Mino. Donc ba Dada Kanda. OK. Voilà. Ah, ça va, hein? Machine à musique. Bah, œuvre, bah, matos. En tout cas, outil de métier. Mais comment? Vraiment, l'habit ne fait pas moine. Mais on reconnaît un moine par les habits. Vraiment. Donc, au moni, el kolata, ça fait partie à art. Et puis mutu okole kapé mutu ayebité que wana capache mais soko leki soko da propre mutu ah fio wana nani ameyende sintia capache wana ti OK otoyo kaka OK donc bilamba ça fait partie ya ezo sala ke ezo contribuer pe na musala na biso. OK. Voilà. Rio Kolobani par rapport il y a ba départ msusu il y a ba petit na quatre orchestre lelo papa chéri so il faut à remercier toi a raison a vraiment raison de atikara bino ba mbiaka na BCBG yomo milo belarani entre temps ba musicien bazoya ba petit na bino bazana maîtrise ya succès to deux questions à la fois. Oui, au fait problème ils d'abord muto na jour à botamaka mon mutada na ambition na ye mon mutada na façon na ya voir les choses. Ouais. Donc na koki ko condamner bango tout comme pas on condamner bango pour baza pressé mais tant par rapport il y a ba ambition na bango mutu mususu ayika po aya pembeni ya Cynthia Capache bamona ye après akena sala pe lo na ye
aza pembe na papa chéri pour y aza projecteur so dans un projecteur ba omona yo ata mulili ndenge nini ba omona yo après ko ça elo mais matu mususu aye pona musala mutu neti nga bona yaki koluka musala nanga gagne pe ngai je me retrouve par rapport ya gagne pe nanga na musala nanga bande ko nanga pe oyo ba supporter la musique dans musique na biso ba do tikanga te voilà mais na olkende ko luka sunini mais tout mutu mususu ayaki na bulu wana te ba mona ngai après na sa makam nanga mususu yango mabe so aye ba moni ya kase mamne mususu ko mena na orchestre ne ba mususu attaque na rabino orchestre comme na ba doyen trop orchestre comme na ba tata trop orchestre yo et ça la l'hôtel fois ça la pas de bombe na mais kananu et tanta côté en fait problème est allé ko mela ba mona ngo défaut mais ça défaut te qualité ne ba ko bon wana ngo et comme défaut vraiment bazui diamant ba comment confondre na likala eza nga ebi ke ko umela pa mutu ezali signe ya signe moko ya fidélité eza signe ya grandeur d'esprit voilà voilà mais et comment neti eza défaut mais lelo BCBG nengeza on a artiste à BCBG il faut aussi ba leader à orchestre mususu ba artiste le roi ba Kibens ba artiste le roi ba Fikare ba artiste le roi ba Jidel ozomona ba artiste le roi ba Rio Boye il faut ba leader à orchestre mususu to peut ça rappelle ba leader à orchestre mususu ba conseil on l'a tsepé bilamba vous comprendre hein ezala nango donc ça caractère faut qu'on vit à rater pour ndako yo vandaka oyebi ndako vandaka te oyebi esikatanga kate donc yo mona kaka petit aya beti mais azo souffrir fort au fond mona donc eloko wana biso to envie à rater to envie à rater so balambi matembele pa na biso to rolia so balambi so mukolo ezali to rolia pera Rio achaka moi si na place nini la vie moi ça représente nini pour moi ça dans la première position pour nanga parce que moi ça dans maman moi si ce qui existe quitté nanga na yate moi ça a symbole ya bolingo parce que il faut qu'il y ait de l'amour pour garder mutu mususu na kata libumu na yo pendant 9 mois na yebite pasi oyo toza baboti pasi toza pembeni ya basi tango balinga kobota pasi wana kobela kosanza kosala bobaka caprice ebele omona bo jour musu na vani na la madame alinga bwa soyi mabwa kelinga soyi na nzoto donc a changer biloko ningi wana donc moi s'il faut passer valeur na ye parce que il faut que tu aies la première position moi ça neti poto déjà poto za mboka ya moi si parce que ba yebi valeur ya moi si aza mutu aza être moko oya yana bonheur nzambe yemoko azala que mutu mais le quoi mutu azali il faut luka mutu moko apese bonheur aza pembeni na ye semblable na ye mais azala oya ko apporter bonheur voilà. Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et des prestations de services. Nous avons aider les difficultés, quel que soit la poto, en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition les agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation.
de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo kendaka na poto, oza na besoin ya construction na yo ici là, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres. Service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. Et là, on est en tant qu'artiste, en tant que mutu oyope azala bandeko basi azala biso bandeko no basi mutu azala dans les mariages en tant que Joe ekoki kolekate na kati ya relation moi c'est mobile parce que beaucoup de couples sont brisés na makamwa muke au moins na mso mobile abi yote penana bana te yote na likamwa muke moi ça bien en tout cas mobile na o asalinga na supportant ote yo en tant que mobile lo nini o ekosimba te o ekosala que deux personnes bakabwa na couple. Au fait, il y a qui sont passés. Les lots, autour d'un question, mais les lots, ils pas si fort. Au fait, moi si, les lots ont l'ingate, moi si, à la place à Mobali. Mobali, azali même pe bateau ya nini baloba ke l'homme, la femme est la chef de la maison, mais l'homme est le chef de la femme. Ok. Tout le monde. Yo nous toujours chef ya moi si. Ya loi yo pose entreprise na yo awa. Ceux qui mutu ya entreprise na yo comment ça la makambu semblable na yo. Et comme mon boulot. Ya on appelle Satan nani ange azaraki comment il s'appelle Satan azaki ange le plus aimé pas Nzambe. Nzambe sikoyo aboya ki Satan parce que Satan a comment il kolinga a koma deuxième Nzambe. Là où Satan il n'a pas so yangwana Nzambe tango akeli Satan abi akela susu faisons l'homme à notre image motolobi Satan lobi ngai kutu nazape na Lucifer nazamu na makambu tout Nzamba pesa ngai mais akelanga na image na yete menden ba kokela mutu akoma image ya Nzambe. Donc place pena haine ya Satan et banda yangwana haine et Satan na mutu et banda yangwana donc Nzambe kutu yemo kwa supporter yangote bon yo mobali donc la femme ne peut pas être à la place de l'homme même si à Pierre Randa ou même si non même pas même si parité yé té eko ya nango mais moi si a rolinga ka regarder bande na ya moi si ata reine d'Angleterre n'indimité qui il faut que papa ya palin za la raka na place na ye. Voilà. On nga ko wana ça n'engage que moi. Nazi ya motu ya tozipe ya motu ya bato ba otala biso. BCBG machine à musique nazo beta pena c'était place wala. Musique pour beta ezaki du anini concert parce que papa chéri azana bino boza très vantard ya oloba mal fait disque zate à concert ba contrat ba nini on dirait fierté pena que malgré disque zate bozo beta c'est ça logique il y a logique ngandi marilo na omona et ça logique ezaki di anini partenariat concert privé tonné concert privé OK tout court moto bengisa biso à grand prêtre vice-président, moi ya Théodore Biangema, c'est lui le vice-président. Son père est le président de la République et lui il est la deuxième personnalité à Mbokawana, donc grand prêtre. Donc donc normalement chaque année artiste planétaire, star planétaire chaque année. Américain, européen, artiste nous sommes en temps na année bengisa bango to beta ba concert na ba Davido to beta na ba concert na ba icon ceux qui akon to beta ba concert na ba star brésilienne tout ça a bengisaka mais cette fois-ci malgré ba artiste ba sala ba défilé wana les artistes moko oyo mutu wana linga mingi papa chéri
Cette fois-ci, il y a un délire. Ok. Pour ça, il délire. Amema batu siko na ndaku na ya tonga na village. Ok. Eza maison blanche me batonga kuna. Ok. Eza na antibal parler wana. Donc même ba ministre ba koma wana te. Oza ministre moko kota na ndaku wana te. Oh. Ouais. Mais pour na ba délire na ye Papa chéri. Ba bengi papa chéri. Donc eza ipenda niveau eza ilikolo makasi. Vraiment. Tant on a JB, tu te dis quoi? Vu carrière au sali pemé naie, vu bo moto naie, na ba encouragement nyo sapé sarabino et ba responsabilité azanango na nyoso ki JB ki ye et le belaroni. JB eza école. Pour nanga eza école. Ce qui est lié eza enseignement makambo belé. Sagesse eza na kati, JB manière eza na kati. Est-ce que c'est un tanguy JB parce que le JB papa chéri eza école. Papa chéri eza charisme, papa chéri ezali façon de faire les choses, patience, papa chéri ezali na école. Eza penaka ndule kaka ndule te. Au moins bena mutu aye aza sale. Mais tant qu'on a commis paiement na papa chéri, et moi comme mon apenda aye ba konika li papa. Donc papa chéri eza école. Ok. Voilà. Merci Rio, répondre biso positivement. En tout cas, moi extrêmement té, bateau voilà de sur ben si tu as ça ta Rio ayem bateau coach c'est là moi invité. Nzembo mo rata c'est là ta a capella. Me dollar mutambo nwaku mwana malu jibaka nkambela wasungola kajenga gola Patrick Jamba mulunda wa bantu malan bulangala mugaji mwana jiminu papa chéri jibe piana mwana bintu wa bajinabio éternité ya bolingo ata nzoto kufi amour réseau vivre ata dans l'au-delà na kotinga mokaka Julie appela bifunda bolingo teza kilo jamais bakomemisa yango na portere wow. Vraiment. Qui fait la bolingo? Bifunda bolingo teza kilo bamisa yango na portere te. Elingo lo ba komekisa jamais mutu super bolingo. Super mekisa mutu. Tant c'est pour mutongo aza inférieur. Obekisa yesu mekana bolingo na supu nango. Mto meka bobo dinzo kande tam surtout pas na onde na siège pena evani na assiette nango. Vraiment. Donc ba moko simbi mutu. Donc bifunda bolingo teza kilo faut yo moka aussi important. Faut supportant. Naebi ba masolwana ezaka trop na basi mobali na ngalinga nga trop. Mobali na nga ka sa ngai. Mobali na nga ka jola nga obetela ba master na. Trop. Ba ozonga après ba ozonga ka. Ba pe ko meka soupe. Oh, tika boy. Voilà. Donc ndenge za boye sœur nanga kokumisaka trop mobile no devant ba master note. Oh, biso to mona ngona biso normal. Te mabe makasi. Ah, ozo la musemo ba. Donc kapasha yo ka boye yo ka boye. Ngabe na meka pena yo ka boye. Voilà. Merci en tout cas Rio. C'est pas la question dans sa émission parce que na sagesse. Donc on voit na rappeler na ballet qui na orchestre et tout. Ils appellent na mususu oh la mususu bayaka, on peut se un conseil. Ils appellent na ballet qui mususu te bayaka ba prochara bino parce que tout le monde respectant le ba pour na papa chéri. Ba respect on s'entendait pas ba qui baisse, on ne s'entendait pas na bino, ba trabendo malgré que boza plus âgé par rapport il y a ba génération mususu ezoya mais en tout cas ils ont raté au moins mususu azu ka section au moins mapeka bazel mais bino umeli pena na kati ba section mais ozomona na ba réponse na ko lobela mutu azali mukondi na ozomona ke ezokende bien za dû ani éducation kaka ko kola expérience à vie toneni. Bon, mususu pesa expérience à vie mususu pe koza peka pembe na papa chéri. OK. Pembe na papa chéri na auto ebiso za école. BCBG baye des wana bat babundaka te. OK. BCBG soko swani mutu o abandaki wana ozana mbano. Atoza ndenge nini. Donc na BCBG musicien BCBG na beta musicien soit BCBG te. Ata gifle pamba. Rien. OK. Donc éducation wana et ya kapé ko ya pe ozana na éducation no mususu. So ipo komi kuna ozipe éducation mususu. Peut-être pe ya pe ko va pe pembeni ya mutu andengo wana. Nga pe na zupe expérience
OK. Voilà. Mais la balek nous sommes là. Mais mon sous-soupé à mes parents, grand merci je dis un grand merci à mes parents. Donc papa inspecteur Moulama Nyonyon Kachama. Toi ça qui lo wabouni vraiment pour l'éducation. Vraiment. En tout cas, musique est ça pour nos passion, tout est ça que quoi cop on a la facilité tout dinda na kati. En fait musique ngai na kanaki na sa na musique te. OK. Nga ba parents nga bazana na Kasai. OK. Na kananga malanjo chine. Mais na kolisiko na maboko papa leki nanga a na Kishasa na ngiri. Nazaki fallait na tanga classe. Mais comme ba contre-temps pour na ba classe banini na sali pena université vraiment comme il faut te. OK. Donc on habité na lukata et lo mo na yebi ko sala. Comme na zayi ko yemba na ba choral banini na ekoza pe métier na mekana ko embrassango na embrassango pe na moni pe simbi na bali pe na zone nourrir famille na ngakuna donc voilà. Mais BCBG tout le ba Wenge en général et bon abata kimia boité Wenge on dirait faux imposition voilà ce que BCBG définition à Wenge BCBG ngo ba bon shit to na Wenge nan to na BCBG maison mère nyonso Wenge o ba senga pardon te tindika mukolo chakal nyonso wana ki Wenge yo ensemble à Wenge wana et le bela honini et puis lui sunyo tala kala so ba jeune o ba yesima na kati ya ba Wenge yango de ba kindira na mahambo ki Wenge yango po umele donc na Wenge man. Donc, je suis en train de vivre la wengologie. Voilà. En fait, quand on a autant que éducation d'abord et bandaki na ba parents et puis na yo tapé patron nangai azapé moko pe ba to ba éducation. Donc voilà. Mais est-ce que lelo toko j'appelle relève ya ba jibe ba wera ba papa lutumba ba nyoka longo remoni relève wana na okinango ba pepe ndombe relève wana ba joski kiambukuta c'est quoi comme passe parce que ba artiste c'est quoi comme passe parce que ba artiste bana lelo ba musicien ba comme na ki bana lelo bana en tout cas c'est que biso to ba faux ba parents biso to komi kobota to ba faux ba parents donc to éducation na besoin de mo ba parents o ba ko sai ba on ba belgité bana lelo baza ba mission lelo baza bana ya lelo to baboti ba botami neti ba mission ko ba joski ils ont les baza ba âge bana na biso ba collègue nangai ba mission ko ba Obama o azaki na biso azaki na biso te aza âge mona mwana nga. Mais c'est que mon biso to échoua donc ils a passé et ça commence par la famille ça part de la famille d'abord famille na biso éducation biso ba to lelo to zo éduquer bana bien te ce qui fait que moi on se pas comme musicien aya kuta nango tout ça mais bana ya o biso ba parents na biso ba éduquer ki biso ba parents na biso ba on ba subisa ki pensage on a ba belge. Donc c'est que il n'y a pas que biso ba parents ya lelo na bino na biso tout ça l'effort ya ko serrer bana ya moni facha ya na système ya droit ba ben ni liberté de droit hein? Non déboulonnement en fait bilo mo wa bongo donc azo serrer pour que makambo ezala bien pour que makambo ezala bien so azo serrer bongo moto conscience ezoya voilà est-ce que ba musicien ko baza bana ya lelo basi batenga magi déjà c'est ça donc musique peso tengama musique peso tengama alors un artiste azali éducateur ya masse alors que bango bazo na ba texte déjà eza chéri balolangai chéri nanga sibindenge ni sima kotoyo koto pete tout ça ils ont éduqué il y a un moyen mutu déjà aza déjà na mutu ne déjà na mbriema en fait sa éducation bien nini vraiment alors que biloko on na ba retomber nango neti na tongo ta na zo moi na zo luka na chele musique na bango abana papa mais pour moi ça c'est comme musique yango abana soki déjà na éducation na texte à mabe c'est ça au kanga ngo atika nango ba kobenga yo semeki mbala boni
tout ça. Vraiment, il y a mon boulot. Donc, il y a mon papa chéri, félicitations. Banzem Salaka. Non, le bâtiment pour un ministère. Non, ça va. Banzem le roi d'éducation. À ça, Banzem le roi exode rural. À ça, Banzem. Voilà. Mais là, quand il rentre, mais l'autre, au monde, on dirait que c'est prophète. Ouais, donc. L'artiste, il faut toujours. Tout y a bien. Vraiment. Voilà. Balle de match, ils ont combien de titres? Balle de match, ils ont plusieurs titres. Déjà, parce que Petit Chance a plusieurs artistes déjà dans l'orchestre. Il y a mon patron a acheté plusieurs titres. Parce que le quoi Bozela qui fait le quoi Nzoko. Voilà. Vraiment. Donc, aux autres titres, on a quatre balle de match, non? Bien sûr. Comment on est? Titre Nango est Litongue. Pourquoi Litongue? Litongue, c'est une chanson d'amour. Et ça fait partie de mes fruits préférés à Bassi Azemi. Pour ne pas que moi, c'est Azemi, je Litongue. Ok. Donc, il y a un kamba mona mutu, je Litongue. Ok. Voilà. Oh, et les cas qui ont titré? Oui, les cas qui sont en fait, ils ont tellement de prononcé qu'ils ont bien été. Ils ont sangu kimba kumbaku. Ah, ok. Sangu kimba kumbaku. Les solos ya bampaka. Mais la prononciation qu'ils ont bien été sanguluma. Sanguluma kuma. Ok. N'aba on y soit lundi biso lelo, n'aba on y soit ngari opé BCB je crois ça va on le programme. Non, non surtout balandara biso boza la calme. Boza la calme. Papa chéri, boza la choix bien. Il y a qu'aux artistes le roi papa chéri. Bah préparer le roi bien makasi. Boza la mon collègue bima. Ate umeli mais mon collègue bima bobo sana ata ozana nzalata il y a 10 ans mon collègue ka elo qualité au moins la yo mongo sotondi bon calme ba fan na bina ba chef d'œuvre ba chef d'œuvre banzembo za kuna ya blague na nga gimbola ko ça na ngo traité na ba balinga biso te yo no bulu yo lingi balle de match na betela bango ba biloko ya balle de match Yako talampeyo mona rouge à lèvres na chaki ezakaka na ba lovre nangai Élysée po ba fiti ba eba machembumba jali bolingo na yo mache yangonde permetaka banzoi bacha sikona miel mbumba yangonde natinga makayo hey ne me quitte pas le monde merveilleux kasamura machembumba elle qui ba merveilleux nyonso na mona sur terre nakatia motema nanga bonheur trace déjà marche esika amour na yo esuki nde esika souffrance nange bandi Jean-Paul Kalema nangon nanango aloba te Guijuma yela aloba que l'amour n'existe pas ezavre pona sincha kapashi foashi fo pona ngaye po modena zolinga bokeri lumbe on dirait hasard elilingi ya nzoto nanga Zamba Baker. Vraiment. Napesi yo bolingo nango fele sogeza moke bakisa pena molimo bolingo napesa la nduma mpuya soki onyati yango mambete lukiliwa emerance kapinga oya yo I love you machembumba. Vraiment. C'est ça. Balle de match, monsieur Zali, mais un bomba pour ba bouton pesa trop. Vraiment. En tout cas, merci. C'était sûr, Balandio. Ouais, on a pêché bambo théâtre, on a Roger le combattant, le grand sniper. On a pêché. Il est fort, hein. Donc voilà, pire ngai, pire mutunangai. On a pêché mbo. Donc nani mutumoka yebisa ngai Adonis. Adonis la malo la mona vient biso auta okufa nani interlimité intermatonge Mayalos Adonis Mayalos ayebisa ngabi soki mutu boyoka na mutu so mutu boyoka na mutu
bokenda nae so boyokana na mutu te faut kata attends la Bible et comment Roger le combattant toyokana bien. Roger ML la peso bambote panza bilanga BCBG tati wabela Kabola bilanga papa chéri voilà Mathieu Mbumba bon séjour à Kinshasa na pesi petit nanga Richie Bokoyo Soda Makasi na pesi Trezeguet Selemba petit nanga Trésor Nkole l'Entelo na pesi bambota trop na pesi Winnie Atembo na pesi pe bambote ya trop na pesi toujours Dada Kanda toujours voilà quoi donc na pesi Chéri Chimanga mwana nzambe na pesi bambote ya trop batu msupe ba solo la te Jeff Lukadi na pesi bambote Gauthier Mudiata na pesi pe bambote ya trop voilà na pesi moi nanga Lilo na pesi pe bambote ya trop ayema un musicien Kadi yoyo OK na pesi pe bambote place Azali Kadi yoyo donc voilà donc na petit co-patron nanga na longozi bena chapeau El Salvatore de la Patria moto pamba leader pembe leader a mofu ba fossette le roi ngata bunda na papa chéri danger na mo pe bata ba fossette bata batu malamu te batu malamu boboto pona moni yo poza bien makasi merci donc présent nanga pe ba fossette vraiment na oka lisolo moko beta na émission habitant abota maka na nini à ça la succès de la maternité. Où est le bébé là qui est le bébé qui a des fossettes. Vraiment. Le bébé des fossettes. Donc voilà. Mukulu. On a appelé si papa chéri bambo théâtre, ma fan nabiso, il y a BCBG Mobimba, donc bon continuer à concernant la disque nabino. Kalamingi était donc ezobima. Donc on est gentil avec ceux qui sont gentils. Vraiment. Si tu n'es pas gentil avec nous, donc voilà, même les miens ont trahi. Vraiment. Naléli. Merci beaucoup. En tout cas, merci à papa chéri BCBG Mobimba. Papa chéri a fait un conseil. Tant où YouTube bandi. Papa chéri a dit boulale. Tu as ma vie. Faut pas bunda. Bola muka tibiso bakapashi to la muka pe boui poto nga olobate ma solo musuza ya police mais ba papa chéri na batali sabiso mikolo bino wana TV mais internet makambo ba émission mo ba vie mo en plaire en tout cas vraiment. Merci Jibem Piana papa chéri photo témoignera même tema malamu pour en tout cas atabat balwa moi nungu menga na ebike mpaka yo ramato emi balé aza rappelé bien sur la rappelé bien merci on y sur la biso Chiro Chamala président Mbalu Mumba bampaka nanga nyo ya bela bato nyo so peut soutenir biso ba kombo kimara ba baze belé vraiment merci na bino nyo so na lingi bino mingi Pierrot Tambo Mtunanga, merci en tout cas. Oui, mes condoléances à Perda et maman Bango. Oui, vraiment, BCBG se soutenir. En tout cas, merci d'avoir. On y a ce bazar en David partout. Tous ensemble, il n'y a pas de souci. Et puis moi, c'est Bora, tu seras bien. Il y a un a évité. Ça fait froid. Élégant, c'est ça. Merci en tout cas. C'est la classe. Vraiment, en tout cas. Vraiment, franchement. Il y a un moment où on a BCBG toujours les bossos. Trop classe. Propriété. N'est pas papa chez Halinga. Namonaka. Pour Néo Vandika Boy. So va y chaskol wana izimbatin. Faut champagne za la wana. Souka. Ne kai vande no. O senti que no esinga champagne, esinga moi ba. Makabo likolo la crème de crème. Vraiment, vraiment, en tout cas. Merci en tout cas. La BCBG, merci na Rio merci pour la présence na yo et pour soutien. Merci beaucoup. Tino Libanda, Tito Yebo, en tout cas, grâce à Bino pour le soutien. Papa Kabocha, vraiment, pour Nzambe à Pambo, la Pebo Kende Liboso. Tout ça, c'est la balle des matchs. Bye, à la prochaine. Au revoir. Sliff Loge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisine du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique. Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Ngouya, chaussée Lumumba, 12e rue, limité résidentielle. Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 00 15.
Capage TV. Capage TV.